grâce luzolo na chacha d'or bandeko nanga kolala kolamukana ya somo divorce ekei ezongi divorce toloba makambo ya divorce awa po grâce luzolo akotaki libala na ndako ya chacha d'or. Biso nyonso toyebi ke mwasi nde akendaka kovanda na ndako ya mobali. Ezalaka bongo mwasi normalement il faut akendaka kovanda na ndako ya libala, mais na dossier oyo ezalaki ke grâce luzolo nde akotaki libala epai ya chacha d'or. Alors na okota libala oyo akotaki bandeko nanga makambo eye kosimba te, makambo eye somo, makambo eye kilikili, makambo eye ya koyinda, makambo penza eye ya kobeba concernant grâce luzolo na chacha d'or. Kande na bete la rabino lisolo, en tout cas nga mama inesenem officiel ezalaka toujours musala nanga soki na monike awa ya koloba ezali na koya je m'excuse na pete nyonso soki na monike awa ya koloba ezate. En tout cas na yebisa rabino toujours ke na préféré nanga na vanda kimia na dossier ya chacha d'or na grâce luzolo lelo oyo baye kokabwana libala eza lisusu te ka ndenge grâce luzolo abande ko jouer na baby azo jouer azwa mwa visibilité na ye azo jouer mwa makam na ye e marchaka e kendaka bien de l'autre côté ayebi ke mwana mwasi aza na visibilité ya makasi donc soki na kotika akuna c'est fini histoire nanga changer. Akotaki pe na ndako andimaki penza komikitisa lobi na komikitisa na nga nazala mario nazala gigolo na ndako ya chacha d'or pourvu que nga mwa bato ya chacha d'or nyonso balinganga nga carrière na nga etombwama kobosana ke non pour que carrière etombwama ezalaka nzambe mutu atombwisaka musala ya mutu nzambe ndi atombwisaka kombwa mutu ata soki utiliser bato ndenge nini un jour bato wana bakoya kochange lo face mais soki ezaki nzambe ye mutu atomboli yo en tout cas okosepela bandeko nanga toye kolala kolamuka lelo oyo libala ekufi bolingo eza lisusu te lelo toye komona accusation ka ndenge toyeba c'est la loi de la nature soki mwasi na mobali bakabwani ezalaka kaka mwasi nde aza mabe ata soki mobali déjà dès le départ bomonaki ke mobali oyo aza mabe la plupart ya bato toakizaka toujours mwasi ata biso basi toakizaka ka baninga na biso basi soki mwasi na mobali babalani eke divorce ekoti ezalaka kaka mwasi mutu asali ke libala oyo marché te soki na ndako ya libala nzala ezali banyongo mobali azokendaka kozwaka banyongo or mosusu oyo mwasi na ye ayebaka te omona bakoakize ka mwasi azoba ayebi kogere ndako na ye te nyonso ezalaka na mutu ya mwasi na minute oyo bandeko na nga kokabwana ya grâce luzolo na chacha d'or nyonso baye kotia yango na mutu ya chacha d'or babosani ke chacha d'or mutu azwa grâce luzolo avandisa ye na ndako na ye soki mwasi andimi kovandisa mobali na ndako cela veut dire que bolingo ezali et cette femme est honnête et sérieuse parce que basi ebele soki amoni ke aza na banzela ya mibali kilikili akotikala kolinga te ke no okende ovanda na ndako na ye et d'ailleurs apesa yo ata fongola ya porte na ye akotikala kopesa yo te. Pourquoi? Parce que akoyeba ke non aza na mibali oyo bakotaka baza 60 baza 70 pour que oya tokutana ifo obenga natala soki mobali mosusu akoya te wana na ko recevoir yo mais chacha d'or pona kolakisa ke non elle était honnête dès le départ ya relation na bango andima kovanda ndako moko na grâce luzolo yaka bandaka kokonza ndako grâce luzolo azokoka na ye te atali alobi nazwi déjà visibilité nazwi déjà ona bande koluka epai ya chacha d'or c'est fini na kende nanga bandeko nanga ba audio ezali en tout cas awa lelo ya komela pe ya kolia ezali chez Mama Inesenem officiel. Nayeli bino ba dossier ya kosakana te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inesenem officiel. Bienvenue na balandi nyoso ya kala. Bienvenue na ba o nyoso ya sika kande tolobaka toujours et encore. Boye imalamu na chaîne abiso ya Inesenem officiel. En tout cas, la famille soki ezambala liboso et salemi ke non boya kokota na chaîne abiso ya Inesenem officiel. Kande tokendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement.
Tango zo sabonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer sur notre devoir, oui bien sûr, et ça toujours et encore devoir na biso. Voilà. Lelo toyeli bino awa dossier situation circonstance concernant surtout et encore quand de tobeta lisolo concernant grâce luzolo na chacha d'or. Qu'est-ce que se passe? Dossier eza ndenge nini, likambo eza ndenge nini, makambo eza ndenge nini, ya koinda eza ndenge nini, ya kobeba eza pe ndenge nini. Sans plus tarder, tolandana no ba explication ya bandeko na biso makambo baye kobimisa awa concernant chacha d'or na grâce luzolo. Tolanda et on se retrouve juste après. Qu'est-ce qui s'est passé la famille? Gracia a eu moisi oya balabala shege po chacha aza shege akola na balabala bana komina Kinshasa boyebi bana barumbu bandaku normal kaka ba para ba edika bango te lelo alali na ndako ya chimene lo basali ki boyi na ndako ya chimene lo bokuna ke place mususu akola na vie wana lokola na vie wana njamba sungi aye kozwa mwa mbongo mentalité ya basenzi ya basito etikala ye na mutu mentalité ya bana balabala ya basenzi etikala chacha na mutu. Grâce à comme Luka façonné moisi amemaye na bajarna et parce que grâce c'est un intellectuel. Grâce à Tanga, grâce à Zara ba façon na ya vivre laka, grâce à za mwana ndaku. Ayebi te makambo elekana na balabala, ayebi makambo esala na balabala te parce que grâce à ça mwana ndaku plutôt. Ayebi si chacha. Aliru yozo kenelanga na makambo, ngai na yo ko simba te parce que ngai na za mwana oyo na kola na ndaku. Na za mwana onatanga. Alors, si on veut vivre ensemble, il faut la même morale nanga. Makamonga na il faut yoka. Na début cherche à ça qui le cola, ayoka ki gracia. À ça qui le cola zindisi, bon non mon ayete ba fingi na marando ayaka susute. Ata ba tuki a royate. Mettons ka grâce à lâcher bon moni ma seke nyoso a bomba ki bimi wo. Grâce à kangena message tour à liboso. Ya mobali ba pesani rendez-vous ba kene kolalana. Grâce à yebisie. Est-ce que vous avez bien notre commandant kumoko? Chacha lobina yebi. Grâce à yebisie, est-ce que vous continuer la vie oh pourquoi? Pour les leçons qui vous malade. Et ça le kola ngai innocent de koboma. Parce que ngai nazana moi sikara yo, nazo compter na yo, nazo compter tout ça la foyer. Mais yo entre temps zananga, entre temps zo kende robima libanda. Tika vie oyo eza bien te. Soki au monique au bano continuer la vie o c'est que ngana auto zalate. Tout a liboso senga ki pardon, ba yokani kande zala entre les couples moi c'est na mobali ba yokani et s'il na weleke leki ba continuer rythme na ba on anda ka ndenge zala. Deuxième fois grâce à kangi message. Yango ba camarade oyo faut que barabatu o ba kangamana so omoni mwasi zo kangamana mninga ni mwasi boke bakana bango ba yebi makambo ebele entourage à chaque fois entourage ba bakiti suna lidodo wana mwana na rebo ya lidodo wa sala rebo chulu ya mobali ba bakisi ne kiri na ye pa koti na compte kiri yo rebo yo rebo webi o mikolo yo ozo matanga meso na raisonner kande ba opexanga na sujet no rebo. Yo rebo a mobile ou à TikTok, sur na raisonner ne bazo pexanga d'oxygène. Yo na leki na oxygène ya chacha. Grâce à Kangi deuxième message, ba swani ba bundi pe kandeke zalaka moi na mobile ya ba bundi moi si leki. Et loko esali ba panza na sikoyo. Chacha zwa biloko grâce à bois kalibanda, ba panza neli nini boyo kali solo. Yo chacha ozoli ngosa makambo pour prouver chimene. Chimene nenga zawana aza muto abima mokili tongo. Chimene aza maîtresse, ayebi triangle la vie ndenge zalaka. Yo zano na soif, ozana envie à vie. Donc okomanda kosala makambo abandoki pour prouver chimene. Et pourtant chimene aza maîtresse. Chimene ayebi 4 ngakut na baneko douter alobi na onjeka o ziana benga ye abenga ye na telefone liboso nanga boni bongo mutu wana na pesa ki ondeni elekaki nango bien apesa ki mo a parti etu
kuna nde nayeba ke grâce azalaka deux fois ekipa nanga te muta ana vi na ye soki moninga aponi kosala kindumba botika ye na kindumba soki moninga aponi azala deux fois eza choix na ye bascénario to bobimisela nga combien de basi oyo grâce asala bavideo na bango lokwa bolingo bana posa babimisela bino ba deux fois tu na kati ya TikTok bana posa to bimisela bino ba deux fois tu na kati ya TikTok deux fois dangisaka yaka na basigne mwana wana bale kotambola na shasha wana mususu wana oya deux fois wana aza na Congo wana awuti oloba na bino wango ya vérité mwana wana ya mobali wana tambola na shasha abana kotambola na shasha oya koma Alex soki Alex wana soki Alain oui makambo lobi eze solo bofinga ete makambo tu abeteli bino kuna Alain wana alobi makambo ya solo grâce à la deux fois donc bino moto botiaka ba idée kuna grâce à kobala nga grâce à komema akobala yo mais aza deux fois lifuni wana babana ko betango kala depuis na Brazzaville abzwaka akenda Brazzaville makasi depuis kala koleka kutu baninga kuna nde grâce au beta liso na Brazzaville ke mama nanga akufa na oluka vie grâce oyo mama nanga akufa na oluka vie nga fona bonga na vie nga fona bonga na vie au betela fioto a Brazzaville wana ke mama nanga akufa fona bonga fona teka makasi parce belé kuna mitsu koma na yeba na je yeba betsa makasi tona bona posa biso to bimisa bango tu awa bozana posa to ya awa to ya ko tale bino ba vina bango mitsu koma na yeba na je kuna yepe madefa kosakana te yekutu bapesa ke priorité ba voyage yekuta compte ça demande visa à France na moninga mwasi be bapesa ye moninga oya tambola na ye bapimela ye moninga to tanda awa ye je wana na oloba na bino je wana komo na ye banaka na je akotsa demande ya visa na moninga oya tambolaka na ye bakotsa demande babongisi dossier tout bazwa deux fois bapesa ye musu bapesa ye te boyebi te ke ekoma kofuta na Congo ekoma nango normal mobali tu o bomonaka nga na kopesa bino indice moko boye o onjeka alobaki te ntango bomonaka bapublication bino moko botimbaka mobali tu o bomona na shasha baosala balove bapesa na babise yeba na mutu na yo ke babetanaka bapartouze po shasha soki akomi attaché na yo aokotisa na banzela na ye bomonaki yango ntango shasha yakaki na poto awa alingaki akotisa onji soki okomi moninga shasha akokotisa na banzela wana mutu tu atambo alobana na shasha oyo batambolaka bafandi bavoyage tia na mutu na yo ke aza na kati ya monde wana shasha mpenza afongwamaka abomba te soki okomi pire na ye akolangufa okope ye abomba te yango bomonaki shasha ntango akomaki awa alobi na onji nga nasalaka boye eleka boye epa na nga nabimaka na mibali nabimaka na basi nasalaka mpe bapartouze na nga nazwa mbongo na nga shasha vivaka mpo nango soki omoni shasha na mobali bakoorode titulaire aza te nga motongo loba na bino yango o aza na mobali ya camerounais luvunu nga motongo loba na bino yango ana connaissance ya camerounais o baroda o mobali ya camerounais nalobi na bino luvunu omoni makambo ya shasha nalinga kobeta yango te mpo bana oyo nalinga lisi kofula bango te mpo biso moto topesaka bango makambo biso moto tosalaka bayebana na kati ya communauté biso moto tosalaka bazala à la page na kati ya communauté alors tokanga bango toloba tofula bango lisu te ata batie bavideo na bango bongo tokolobela bango te mpo babempoli biso moto topesaka bino actualité nde na oloba boye okota bapage shasha yango naloba nalinga lisu kolobela bino te
bino bosala bata poto minoko ngana loba na kofulaka lisu bino te. Mais comme la moni ba congolais ba bunga ba oye ba vérité te na lobi notre TikTok to comme famille, tu vas on j'ai ko loba vérité. Yango na bimeli bino le no yo loba na bino vérité. Y a rien en face. Y a pas l'homme dedans. Merci beaucoup Grâce. Y a pas l'homme dedans. Y a les Misapi dedans, y a Bangala dedans. Y a pas l'homme confirmé dedans. Y a les Misapi dedans, y a Bangala dedans. Et y a l'eau dedans. Maï pèse dans la kati. Maï pèse dans la kati. Et ça mawa pour la grâce oyo. Et ça mawa. Vi oh grâce à son salawana. Maman, papa, je pense que place maman na yo aza lela katango yo zo précipité vi makasi. Oza mobali kitoko. Okozo moi si moko bona poto à faire voyager yo. Moi si moko bona poto aya ko balo ata na Congo ya na bino ou bien ya na poto ozuno moi na yo obandi ko sa vi na yo. Bo bimiselanga moi na grâce a. Bibembe na bino so na batu. Bino kasi batu yeba ba vi na bino. Bo bimiselanga moi na grâce. Un jeune, il est censé en santé. Il faut tchaveni, te poani. A tiaka zemi te poani. Bolo banaga grâce à tiaka zemi te ponanini. Botimba. Botimba ko la famille. Oyo zo senga lisu Angelica ya. Oyo zo senga lisu Angelica ya ko lo banabino. Bolo bana grâce Angelica lobi tia zemi, au tiate. Comme abanda masolo ngo kala etelema lisute ndenge chacha beta lisolo epa ya mutu ke etelema lisute parce que yana ba fioto mususu soko kena ye boke makambo wana omuna mwa bor na etanga omuna mwa lisoka chacha wana mwa bor etelemi alors ndé bakina na chacha yo grâce oyebite que chacha bomba makambo te chacha parle beaucoup. Tellement que nini poussaka chacha lo bébélé parce que azwa ka ba marché wana ye belé alors ana besoin bat ba accompagner ka ye bat ba zala na ye donc ce ko comme moninga chacha ko lobano ngani na jibara bo masolo eza boy oyo pose l'intéressé boko zwa ko boke bino mi balé parce que ana ba jour ba bat wana ba benga ka chacha na muta okena yete chacha na muta okena yete yango bomoni chacha fongwa makabongo soko amoni ka boko baninga a fonglo ya to banokena biso ngana zaka ba kop na ba benga kanga baza ebele na oloba na bino ba parabole na opesa bino ba indice na lobi na bino soki oya zana ida ko comprendre a comprendre que misusu baza na kati le bino comme vous comprenez na lobi na bino soko moni na pesi bino détail soko moni chacha kangamio chacha kangami na jeune moko boye yeba na mutu na yo donc jeune tout akangama na chacha na pesa bino ben indice quelqu'un de Dieu réfléchit jeune tout akangama na chacha abeta kama solo wana jeune tout akangama na chacha azana kin azana Congo Brazzaville azana wapi ba beta kama solo wana je mets quiconque en défi oh Angelica la diva oh Angelica la diva boni mo fana na batu awa parce que ba lobela lisu makamna bino te chacha nde bo moni ye chacha nde bo mona ye boye ana kanda ko ye ataba memi parce que pharmacien ngo e bonga moi mutu esala ba Rose Croix wana ba pharmacien e bonga uzala moi mutu pas trop bête comme il n'a rien dans la tête ye ba rotie na kati kunate ye se ba memi na pharmacien le même jour ba do daye pharmacien e bonga kana uzala na moi tête uzala na moi mutu na kati. Parce qu'il y en a des livres autant qu'il y a des séances à faire. Il y a des séances à faire. Donc, et là on a le banabino oyo. Yango bomoni chacha ana posa mbongo na vie na ye. Soka zaki fi moko bo ana mutu normal. Kandenga yaka na poto.
alinga bana osala ata ba commerce na ye ya ye moko ayaka na poto ateke a déjà na kombo naza logé quelque part aoteka biloko na ye après azongi kini mais vi na ye akontaka na kindumba nga pe ba partout o bokendaka wana kuna pe yana mibali balobaka pas question ya se protéger pas question ya se protéger bakendaka bongo oh basalaki na bagaz mawete wana basalaki na poto awa ezaki pas de préservatif bokotuna ongi tanga amonaki gaz mawete wana na kati amonaki gaz mawete na kati ya piscine baki ndeni ntango baobeta sans préservatif babetaka yango bongo. Angie avait dit la vérité. Elle voulait associer Angie dans ça. Angie a bimana mobile na yeka moko. Yo lingo ya kozwa yo kote na kata masolo wana. News du net, je te salue bébé. News du net bébé. Angie, elle avait dit la vérité. Angie a lobi nga na fala ba partout, c'est nga na mobile nga tiaka nga misapi. Naza nanga lele. Naza 43 te. Cherche à 43. 43 ça veut dire quoi? Abimarana mibali, abimarana basi. Parce que grâce borne était le makalisu te, yango moya la cherche zate. Ce qui est qui bongo ndenge grâce à la capé deux fois, balinga pe ba beta na bango magoda na grâce. C'est parce que grâce à Mbok, il y a grâce à la Kolimba, parce que grâce à Banama Solo, on a Kala. Tant que na grâce à la gang, na petito, comment fille nani, baby, comment ya fille en nani? Boche langa combo de comment na ekuna. Comment na baby, voilà. Tango grâce à la film na yena baby kuna azalaka déjà deux fois wana tout ba scénario ba ko sa communauté kuna azalaka déjà deux fois soki bo tiki communauté o tranquille na ba connerie na bino boya ko sa batu na ba biz na bino abuzoba ngana ko bano bimila bino tout le jour ngaki pa vi na bino te. Ngata on a mona rabino na sekana do taba zoba oyo. Soki bo bima kete boya ko kosa bataba biz baba fleur abu zoba na ko tanda ba vina bino te. Boza ebele kuna na Congo na yeba vina bino na lobakate. Bonsoir Ariel. Boza ebele kuna na Congo. Boza ebele kuna na Congo. Toloba tobeta bino kara. Toloba kito fula rabino disute. Toloba ki toko mona place boko ta ba page awa. Léon na yo lobela bino boko ta ba page. Bo nana batute. Nous avons les enfants qui nous regardent ici. Tuana bana batala kabiso awa. Bana ba 16 ans, bana ba 15 ans, ba koma kolanda biso awa na TikTok. Soki boyebi na mituna bino ke bozon couple te botiko ya ko kosa communauté. Grâce au monde nego kote na potopoto mututu asasosia kana na shasha asambwaka awa. Mututu asasosia kana shasha asambwaka. Omondenge vérité na yo bimi ozaki na yo ko bombana po masolo o banda ngo kala. Ngana olobana bino histoire vraie. Si je monte, Dieu me punit. Si je monte, Dieu me punit. Na juraka na nzambe te. Grâce à Kenda Brazzaville. Akutana na fioto kuna. Abeta liso na camarade nga fioto. Camarade nga na milito ava toujours na Brazzaville. Aloba na ye ke ye abet sakana ye. Soko ana mutu mwa client mbongo pesanga pa pesa ye pe client wana. Ba pesa ye pe kopo wana. A tort nyonso to pesa chimene ba raison nyonso to pesa chacha penoza mutu malamu ba tort nyonso to pesa chimene ba raison nyonso to pesa chacha penoza mutu malamu nze hypocrite chimene ndoki omoni ba raison so mokili chacha to pesa yozwa
raison nyonso yo lobo lala pongi na ndako ya chimene te yo loba chimene abokola yo te mpo yo lelo bima na monde entier yo loba chimene acontribue te na lipa te na vie na yo na ingratitude ozongisa envers chimene na ene oyo ozongisa envers moninga nzambe apamboloki liboso yebeke eloko akokana esimbaka te eloko akokana esimbaka te osala tu okoma osome me nzambe obamboka kozonga place ozalaki wana vi salite makasi wana vi salite yo mo lele koto mobali madesi bosana couple mo boye mabe makasi alors tika moninga sa branche na ye chimene bolamu ngambu bolamu zoba epeso mayele na vie mwana mwasi anazwi bashoka ndenge nini te tolala tolamuka ya Victoria ayela leki na ye propre sa cousine yo kokango cousine na yo sans faire face na télé lelo basolola mais tolala tolamuka ya Victoria yo faire face na chimene so kokata okim internet oza mobali chéri na yebi ke Victoria nde ndeko na yo tout ce que Victoria oloba chéri na olobeza ya solo ba bimisi na vidéo place ba salo kirtage. Quelle humiliation, quelle humiliation na ndeko o yebi ke o cousine nanga na kima ba camarade na zana ya nanga mais yaya bimisa ti Victoria ngata kale kito yaya bebi etula ezoba mwasi bebi kizengi etula munene bebi grâce ndenge eza boye deja grâce anyokolaka mwana obebi na façon moko na bibo babon toto mona bango te nazoka kanda makasi na biboye kobwakela no shasha bajeton te po grâce ndenge eza boye abala ne mpe shasha te eza nango makio na makambo baosala mobali asakana na otoboya deja kokufa mpo na mobali te kolela mpo na mobali te grâce alinga mwana mwasi oyo andima kobebana na kamaradi ne mpo na fi oyo bafia misapi aya asenga o pardon olimbisa ye apart grâce oza mobali mosu olinga te na bando obeta makambo no kara motema oza zoba moko tamtam voyage meilleur convoiturage Bruxelles Paris goût oyo nani akota ndeni naza akanda otula moko yo mwana mwasi obebi mobala manipula yo à part grâce mobali muso mona kete e ba fia théâtre batula ke oza chez Néo Tam Tam sécurité fiabilité assurance à voyage donc tout pépele live safe arrive safe Paris Bruxelles Simanda Makambu pépele toujours en tout cas merci à Kira Boss pour la fidélité 5 ans de fidélité lui il se casse pas la tête. C'est monsieur les voyages privés. Commande son van, il le prend avec sa famille. Et la voiture, hein. Voilà. Et la Tam Tam Prestige aussi. Berline. Voilà, Berline. Et nous le déposons toujours à destination. Merci pour la fidélité. Nous serons toujours à la hauteur de vos attentes. Voilà, toujours. Merci. Excellence. Merci. Voilà, de retour la famille. Bolimbi sipo na ndeko na biso abande olobela baby. Afingise kofinga baby la donja kande na lobaka toujours bolimbisa mama na biso Ines NM officiel na ndenge pe na système moko bien biso to finga kate mais tant to tiaka ba audio il y a de ces audios o bato konsusu ba finga ka tellement que tozana besoin ya ko retenir moi message moko boy songolo pakata yango esala kake mosusu tozwaka ba audio wana eza moi bongo bon eloko nga na koloba na dossier o nyonso en tout cas coup de chapeau na Chacha d'or. Tu es une femme à féliciter. Quand on a lobaka toujours, cette femme, abundi. Lelo, ngata soki na moni batu ba ofinga ka ba Maria Ntumba. Baza basi, je suis une femme. Na mona ndenge babanda. Vous voyez? Babanda, kobanda ti kotonga réputation baza nango ezalaki facilité. Ba grâce luzolo lelo toyeko ye ba grâce luzolo akota ki déjà na groupe ya théâtre groupe oyo e bandai déjà ko exister depuis kala donc ye akendaki kana savoir faire na ye et yaki ko sala que allez akomi ko tombwama ce n'est pas le cas avec les Chacha d'or les Maria Ntumba les Jenny Ntumba tozana mwa ebele oyo ba ye lelo oyo ko sala ba kombo na bango na ba TikTok ebele bazana ba compte ba TikTok mais bazana visibilité ba kombo na bango ekenda sangote neti ya bana basi oyo vous voyez alors bato abongo baza bato moko ya koyaka ko féliciter na dossier o ya grâce luzolo na Chacha d'or
Baje oyo eza baje ya Grâce Luzolo. Toyebi yango depuis na baby. Vous savez, beaucoup de gens bafinga baby la donja. Bafinga baby la donja. Oh, baby la donja za mwasi mabe. Baby la donja ye muto abande kolinga kobimisa Grâce Luzolo. Grâce Luzolo azaki na bolingwa solo. Baby la donja abande kobanga. Boloba loba ebele. Mais moi j'avais compris. Vous savez que moi si ce qui a commis déjà na ba 25 ans, 24 ans. Ce qui batie moi si à 24 ans na mobile à 24 ans. Raisonnement ya moi si à 24 ans. Ezalaka likolo koleka ya o ya 24 ans ya mobali. Yango bomona kata dans les mariages ezalaka toujours préférable. Moi si na mobali ce qui balingi ba balana écart ya kobalana ebanda à partir à 5 ans jusqu'à 10 ans. Pour que intelligence na bango est concordée. Parce que ceux qui moi si na mobali babalani bango moko âge moko. Yango bomona mwasi akobanda ko raisonnaka mwasi lisika nyonso bakobanda ko kende bakobanda ba toujours mwasi azala maturité ya makasi kozleka mobali. Pourquoi? Parce que ba âge na bango eza ya ndenge moko mwasi akolaka na lombangu ke mobali. Baby la donja a comprena na ye ba je ya Grâce Luzolo. Ti lelo to lo ba Grâce Luzolo aza na 30 ans. Grâce Luzolo année oyo aza mwana 1990. Hein? Grâce Luzolo donc na année à 2026 36 ans. Oh Grâce Luzolo aza nango. Aza mwana mukete. Mais na o biso tozo comprendre en tant que batu o basala analyse. Grâce Luzolo ba objectif na ye aza na besoin kombo na ye ekende liboso aza na besoin succès. Siko succès na ye azo vanda penza beti calcul alobi na succès na nga mutu nini na koki ko utiliser. Akota ki na vie ya Grâce ya baby la donja. Na ba série o baby la donja akangama na mama Olive. Nde ba bisika ye Grâce Luzolo ayaki kokota. Makanisi na ye ezalaki donc comme baby la donja akangami na mama Olive, cela veut dire que epa ya mama Olive na koya kozwa mwa eloko. Ezalaki bongo, mais bino moko bomonaki o esukaki na suka. Lelo aye kokangama na ba chacha d'or. Pourquoi? Parce que ayebi ke non chacha d'or azana moi connaissance chacha d'or musala na ye et komi ko tambwisa ye presque partout. Chacha d'or a komi ko kende ba voyage à kilikili parce que pour votre information ba voyage mosusu ya makasi o chacha d'or asalaka. Ezalaka te ke non ye moko azo salango te. Ezalaka ba mission de service. Ba bengi sakaye na ba bisika yango bomona ka ba publicité mosusu akenda kosala. Eza bongo. Pona musala na ye oyo azosala komi ko bengisa ye presque partout dans le monde. Ba komi ko bengisa chacha d'or. Alors, pona Grâce Luzolo amonaki déjà chacha d'or ba komi ko benga ye ba opportunité yangoyo na saisir peu opportunité. C'est ainsi que bomona ye na lombangu nyonso akotaki na makambo ya chacha d'or alobi te na lingana na mwana mwasi oyo. Encore biso basi, hein? Soki mobali azo omoni eza na ba mibali bazalaka na lokuta na lolemo, hein? Mobali oya yebi déjà match azo ya ko jouer. Akobeta calcul pam très bien. Lelo oya aya ko bimisa mwana batu keno azandumba. Chacha d'or azandumba te. Soki azalaki ndumba lingaki avandisa Grâce Luzolo na ndaku te. Tolo bango soyons sincères et honnêtes. Si réellement chacha d'or azalaki ndumba, alingaki avandisa Grâce Luzolo na ndaku alibala te. Mwasi oya azalaka ndumba. Akotikala kolinga no qu'un jour. Makangu na ye mobali oya tikala ko bala yete aya ko vanda na ndaku na ye. Ako vandisaka yete. Ako pesa ye kuto ta klete. Ako zala na ye musika. Soki bakokuta na bisika. Mais soki chacha d'or andima. A comprena ke azwa penza bolingo ya solo ya vie na ye. Grâce Luzolo, tout se paye ici bas. Omoni succès ozoluka. Baluka kango bongo te yaya. Hein? Succès baluka kango bongo te. Luka succès kandenge ba chacha d'or bazoluka ba succès na bango. Bazo bunda, bazo fingama. Yo pe na succès kana théâtre ndenge okoma ki deja ko kende ba Nigeria. Luka succès na ndenge na yo, Nzambe azana balolenge oya matishaka succès na ba vie ya batu. Kotia na mutu te ke non, il faut kana kangamana oyo pour que succès na nga emata. Ozolekisa tana yo pamba. Ko kangamana mutu eza te ke non nde bisika ba succès efongwa makate. Ezalaka bongo te.